Okoki kolobanini na bandeko nyonso baza kolanda biso na minute na République démocratique du Congo eloko nini bakosala à part confinement. Merci beaucoup papa Nabiso, journaliste Bobby Bantantu. Bandeko nyonso bazolanda biso na République démocratique du Congo en général et en particulier na Kinshasa parce que foyer épicentre il y a coronavirus na mboka na biso za Kinshasa. Ezali population boye ba ke malade eza solo malade ezali boye ba ko tosa ba mesure nyonso to ba mokano mikano nyonso oyo gouvernement congolais a tie en place toto sayango. Cela veut dire quoi? Kokene kotambola pamba pamba te. Kokene kosala bato ba visite te. Vanda na ndako. Je sais que confinement nan bo bandité mais ce ozana musala te vanda na ndako. Ko tika ba habitude ya kopesa mbandeko mbote na loboko. To ya koyambana. To ya kopesa ba bisou na litama. Bo observer distanciation au moins 1 mètre. Ozana muninga na yo na camarade na master na yo bozala na distance ya 1 mètre bozo solola. Mpe soki ozongi na ndako avant osimba soki eloko nini premier geste kimambangu na robinet sokola maboko na yo na savon sokola ngo malamu na savon j'insiste minimum ya temps ya ko sokola maboko ezali 20 secondes 20 minutes te 20 secondes soki osali moins de 20 secondes osokoli maboko no malamu te mais soki osali au moins 20 secondes c'est que maboko no esokwami malamu na savon soki pe oza na nzela mai eza te okoki kosalela désinfectant lokola oyo otie na maboko mpe opakoli na maboko no nyonso ekoboma microbe soki ezalaki na loboko na yo eloko mosusu na koloba lokola conseil ezali te lokola ba mama outi zando outi wenze osombeli bana ba fruit osombeli bana ambuma ba fruit to loba malala manga pai avant ekoma na maboko ya mwana leka nango na robinet sokola ngo na savon sokola fruit wana na savon avant que ekoma na maboko ya mwana avant pe omema mwana na yo sokola maboko na yo na savon ndesima omemi mwana soki to bani ko appliquer ba mesure wana auto bengi barrière physique tozo empêcher microbe ekota na nzoto na biso soki mutu nyonso zo appliquer yango okomona ke toko se sauver na ngolu ya nzambe toko se sauver atako maladie esali ba catastrophe na niveau ya Italie na Europe na Amérique okomona ke na Congo ekozala limité na yebi ke Congo eza mboka oyo nzambe quand même azana alingi yango mingi tozo bondela mais o tozo bondela na ba conseil o bazo pesa biso ba mesure préventive to salela yango kolobate ke parce que na bondeli ata na sokoli maboko te nzamba ko batela nga wana ozo sala na nko nzamba ko batela te parce que osali na nko. Amen. Biologiste médical, chercheur en médecine. Mais na kota la caméra na biso loko nyoko bisa ba erreur nini Jantini Ngobila a salaki par rapport à l'annonce na confinement il y a 4 jours. Merci beaucoup papa Bobby. L'annonce pour le confinement de 4 jours, c'est une bonne mesure. La mesure est bonne. Parce qu'il n'y a pas autre façon. Il y a 4 chaînes de transmission. Et le confinement, bateau, bazala na contact na bateau mususu ba kene misalati. Sauf que les bureaux du gouverneur, avec le gouverneur, ils n'ont pas bien étudié au préalable avant d'annoncer. Il fallait laisser aux Quinois quelques jours, soit 4 à 6 jours, que les Quinois puissent s'approvisionner. On leur dit, attention, dans 6 jours, nous allons faire un confinement de 4 jours. Et chaque personne maintenant doit chercher à s'approvisionner un peu de riz, un peu de denrées alimentaires, surtout des premières nécessités dans leur maison, pour que pendant les 4 jours de confinement, qu'il n'y ait pas un problème de manque de la nourriture. Okay. Malheureusement, le gouverneur a annoncé
le confinement à la veille. Et aussi, vous comprenez la ville de Kinshasa avec des coupures d'électricité. Nombreux n'ont même pas eu l'information ces jours-là. Les vendredis, le confinement devrait commencer les samedis. Les vendredis, la ville se réveille. La rumeur se répand que demain samedi, il y aura confinement. Et tout le monde s'est lancé dans les supermarchés, dans les Wenze, dans les Ando, dans les charcuteries, dans là où on vend les pains pour s'approvisionner. Et ces jours-là, on n'a même pas respecté les mesures préventives d'état d'urgence déclarées par les chefs de l'État. Donc, parce que je me dis, ces jours-là, la population de Kinshasa a été mise en danger par le gouverneur. Et aujourd'hui, s'il y aura des cas infectés, cette infectation a eu lieu les jours que le gouverneur avait annoncé le confinement. Parce que tout le monde, on n'a pas respecté la distanciation. Les gens se bousculaient dans des bus, les gens se bousculaient partout pour acheter quelque chose amené à la maison. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Correct. Tokosenga na gouverneur Gentini Ngobila. Oya Villa Kinshasa, au Bengi na plus 16602345462. Et loko ezangaki ezalaki kaka conseiller biologiste médical chercheur en médecine yende fala zalawana aibisa gouverneur na stratégie ba pesi surtout kebwe ko simba bazai belé na kati États-Unis. Et merci beaucoup plus na papa Crispin na explication ya coronavirus. S'il vous plaît, papa Bobby, un petit mot. Ouais. Je voulais proposer ceci au gouvernement congolais. Il n'est pas encore tard. Il me semble qu'on est en train de nager dans des 100 et quelques cas. 109 cas. Il n'est pas encore tard. Bon, la plupart, ces gens-là, les cas infectés, on a les laboratoires qui les a diagnostiqués, l'INRB, a eu les adresses. Donc, on connaît les personnes et on connaît quelles sont les autres personnes qui ont été en contact. Et ils habitent où? Or, la plupart, il me semble, de ces gens-là habitent la commune de la Gombe, commune de Kinshasa et commune de Kitambo. Conseiller, député, ministre. On peut commencer. On peut commencer. Ça, c'est une proposition. On peut commencer d'abord par confiner la commune de la Gombe, Kitambo et Kinshasa. Dans l'entretemps. C'est-à-dire que personne n'entre dans ces communes et que personne de ces communes-là sorte pour aller dans d'autres communes pendant 4 jours. Mais dans l'entretemps, on observe aussi dans d'autres communes s'il y a encore des cas qui vont encore se déclarer. Parce que les chauffeurs, oui, ils habitent la cité. Oui. Maintenant, ceux qui testé bon na commune wana, les 3 communes on a wana. Maintenant, après Botali, est-ce que tant que tu as contact na bango wana ba cas infecté, tu es bango quarantaine. Est-ce qu'il y a encore d'autres cas qui se déclarent? Si ça se déclare, dans quelle commune? On peut aller aussi de manière progressive le confinement commune par commune. Parce qu'avec 12 millions d'habitants, avec la façon où nous vivons, Kinshasa vit les jours, le confinement est très compliqué. Or, c'est un impératif. C'est-à-dire on peut aller commune par commune, selon là où il y a la chaîne de transmission. Ok. Papa Crispin, na kota la caméra na biso, okoyebisa bandeko, ba Congolais nini, ba obana na République démocratique du Congo, et na monde na mikili ndenge na ndenge, okoyebisa bango nini na kota la caméra. Merci Papa Bobby, ba Congolais nyonso, oyo bazali na mboka na biso na République démocratique du Congo, na Kinshasa, na Lubumbashi, na Congo central, wapi na mboka Matadi et par-ci par-là. Ba Congolais bazali na poto awa na États-Unis pe na mikili ya Europe, na Chine. Na pesi bino nyonso mbote. Mpe nazo kusenga na biso banso ba Congolais o tozali banda tozali concerné. Toto ça peut ba mesure préventive oyo batie na bamboka o biso tozali.
ba mesure presque eza ndenge moko. Toto sa règle ya distanciation ezala na mosala, ezala na supermarché. Toto sa to éviter ko pesa bandeko mbote na maboko. To éviter ko tambola sans raison. Bisika oyo bato bazali ebele mpe eloko mosusu ezali important. Tokoki kolata pe ba masque. Normalement masque ezali recommandé na moto oyo azali infecté. Alata yango pour que tango azoloba soki bimi ekangami awa ou bien soki asali ikte ekangami awa ezwa moninga na ete. Mais lokola toyebani te nani aza infecté te, donc tokoki biso nyonso pe kolata ba masque. Soki ezali to lati yango to bimi nango. Mais soki pe ezate to respecter ba règle ya distanciation et kozala malamu, kozala pembe na moninga te, koloba pembe na moninga te pour que o batela moninga pe azo batela yo. To bonde la pe to bosana te lo sambo, to bonde la pona mboka na biso, nzambe ayoke la biso mawa afin que maladie oyo nzambe ayeba ko bundela biso yango esila ekozala malamu mingi. To bonde la pe pona bakonzi na biso, nzambe a inspiré bango apesa bango bwanya mayele ya kotia en place ba mesure ya kitoko oyo ekoki ekozala malamu pona ko bute coronavirus hors ya République démocratique du Congo. Merci beaucoup papa. Wana ezalaki bongo biologiste médical chercheur en médecine Papa Crispin. Et na pesi mbote na équipe mobimba lisolo Congo Ghislaine Dembela oya République démocratique du Congo. Na pesi mbote na Niclette oya Bobi Batantu, Fiston Mweni oyo ya Betty. Na pesi mbote na André Marc oyo ya Mami Ngalula, bango baza ko soutenir lisolo ya Congo. Tobo sanate Food Africa kuna mwambinzo ezali. Et tobo sanate salon na biso o tonton allo oza wapi moyen okatezate te makambwane sili parce que initiative congolais ala et spa salon de coiffure pédicure manicure 511 Sid Baltimore. Bolanda biso na lisolo Congo, bo s'abonner, bo liker, bo partager. Merci et bye. Bye.